Po ngai na ebisaka bino soki ba imposaka biso Shadari na mboko na ngai na vivre ce soir te na 3 places. Selemba on se leto exil nakutana na Alberto Mubiai na fanda kuna. Po sele na ngai na zala ero na nécropole. OK. Selemba ero na ngai na zala kuna na makala. Po Shadari alinga sala te na mboko. Fayulu so alinga bima président na mboko phase la ta 2101. On le bénini. Fayulu président na mboko 2101. C'est que on a aussi le père de mère ils a sauté. Et bon Fayulu a problème père et de mère. Fayulu ko kokane mazas que soufflaza ye moko. Fayulu fak azana na batu azana ba ana base solidité. Bato ba konzima kufa na ye. Merci beaucoup d'être branché. C'est la marque qui vous a vraiment ébélé. Vous avez la actualité en Mboka. Niniza Kolobabi, le peuple d'Abou a dit slogan. To réalité, en tout cas, bilo copie, bilo cognon, c'est à vivre frère. Vivre frais, la alimentation, la restaurant, la boutique, en tout cas, Kolia, il y a Kosakanate, le bas président Gilles, il y a parlement de Wabi, donc conjugué verbe, faraté autant présent. Conséquemment, c'est une réalité. Alors, ça fait débat, rencontre, il y a mon amour Martin Fayulu, président SID. Na muzitu bo bakutana kina Kabila izo lo maloba mingi yango to lo bara soki mayeloba mi awa na correcteur News TV ne la place ka kopesa ba classement ya ba dossier belé affaire ya ba jeep ba député to landaki mona mboka le député na biso Ndeko Eliezer ndenge apesa ki ba point de vue na ye ou ekendaki contraire na président na bango Mboso ya Assemblée nationale to ki rapporteur pe na maloba ne lisusu ko bakisa sur dossier kaka il y a Jeep to équiper banque et financier qui a se déclaré que oui ils allaient qui vraiment y né à financer qui pour la mamituka et il y a ba député belé ba wangali ba ba kozoate to éviter. Alors dossier monsieur Zali rencontre il y a Fachi Béton le président il y a Union africaine puis président il y a République démocratique du Congo na président il y a Rwanda Paul Kagame babi mbote toi na Covid mbote pesama ça fait débat donc on a bien un point à l'ordre du jour pour il y a masque vraiment ils ont coupé ça passe il ba dérapage hein to ko bango penza bi on to ko voler ba fasté ba policier en tout cas bon mais un peu ko za moi malembe la population pour population ba ko tina ba message maman Rachula Karame tel la biso il y a une vidéo qui circule ndenge ba policier ba kena ko kota na kati ya Planète J ko tombola bato bavanda ki na restaurant vraiment ezali to senga pe na bandeko bo respecter ba mesure ba pesi na ba condition ko kima boko na Covid 19 troisième vague ezali mbutu alors to ko lobela isusu madame Annie Chebea qui déjà depuis quelques jours na Kinshasa na fils Bazana to ko bilango na nani bandeko na biki boza ebele Olivier Massamba oza branché aux Hollanda mama Beloti aux Hollanda kuna na Espagne Alberto Mubiai na Londres Titandenza Kimpwanza coucou à toi mon grand frère merci à l'empreinte digitale Lissou et un clin d'œil à toi Lissou il y a les souverains Biladama Roger le combattant mon vieux coucou à toi merci na bande kotou il y a groupe WhatsApp la Congolité et puis groupe WhatsApp et correcteur News TV aux Bino groupe WhatsApp Fachi Béton, village Molokai, merci. Tu as le dossier à l'élo, Nagilengo, je vois que tu es derrière. Et puis, invité Nabiso Boebi, Bossengari Amazon, c'est la solution, malgré qu'elle a un na plateau. Comme on a eu, Dieu donné Kanina. Dieu donné Kanina, j'ai vraiment le réel plaisir à Kouembo Lelo na plateau, il y a correcteur mieux dit avec ba débat, ma solo et belé, il faut qu'on décortique en bonne santé. Santé ali malamu mais il fallait qu'on rectifie moi le moko lobby kenalinga ina beta mutu ba te biso tokoli na école il y a non violence nous avons opté pour la non violence tebi bitumbate mais non violence ezako exclure légitime défense ce n'est pas parce que je suis non violence natigeo litamo yango beta mbate keba na kozongisa yo songa na kokite na kobelela mbango force d'action du Congo ba aliana bilombe ya solo o ba ko soutenir mo konzamboka pe yango wana merci na yo pour l'invitation ba tebe ba réclamer ki
fallait kozonga awa ko beta penda li solo ya mayezo le kanamboka Congo démocratique base à la brancher ba bougete na profiter na micro na yo na présenter ba condoléances le plus attristé na communauté Grand Kassai en général et plus particulièrement na fondation Grand Kassai wana na moni kulutu na ngai président Denis Kambai o ba oti ko bungisa moko ya bango ki président d'honneur Mukuna Chimbombo Mukuna o peut-être oti kabiso mikoliase nzambe azwa molimo na kimia et puis mes condoléances na présidence de la République o ba ko bungisa moko ya bango maître Tete Kabwe ye pate ko tika biso mes condoléances lisusu na famille présidentielle oyo pe ba ko kufela moko kati na bango tantine Geni Chika wa Mulumba oyo atika kibiso nzambe ayamba milimo ya batuana na kimia nzambe apesa ba o batikali makasi ya ko surpasser ba épreuve oyo surtout na mokonza mboka nzambe vraiment Azalanaye parce que il est le citoyen le plus touché du Congo depuis accession na pouvoir azali ko kunda bato azo silate bato bakufi mo ebele ba proche na famille na ba po anini ti bato kokufi ebele bon eza problème ni non la mort elle est naturelle faut royer beloko moko si la mort elle est naturelle na président ça doit kufa po adi to yebaki président sa 3 famille moko elaki na mboko baleka 3 personnes Oto kataka kufeli tata mwasi akufeli ndeko akufeli ndoko président Félix ozola kisake mwana ya Congo ya solo tozoka ke azo tozoka pe tozomona azo kufela noko te botika tika moto ana lina boloko ali avungule na kimia batika ede ali na boloko batika moto ana déjà kuna na boloko et puis bazo senga ye a condamné sur prendre 13 heures de travaux forcés. Travaux forcés ali na kanyamaka sese akende kolona bilanga Tolia Masangu ya Vital Kamerhe Tolia Masangu o balona ki pa Willy Bakonga Tolia Masangu o balona ki pa Oli Ilunga tika Vital Kamerhe vanda kimia baliwa ebele na présidence to moni Martin Fayulu ko présenter mo konzamboka ba condoléances to moni Joseph Kabila sénateur à vie ko présenter ba condoléances alors liwa ba ko banga ba bi présidence to moni ko ba ko circuler photo ya chargé de communication mo konzamboka a quitté nae asali tout la musique ce qui directeur de la presse présidentielle non la mort je vous dis que la mort elle est naturelle la mort elle est naturelle hein bato non so bakufa na mame génie tantine génie alaki na présidence té tantine génie alaki tanti ya chef de l'état paternel alaki na présidence té mais Tete Kabwe ya présidence na assistant ya moto atokoti kabiso pe papa kitenge Yesu oyo yepele la tiki biso basala msala makasi pona Fachinde ba okende Fachali na bato bele balizinga zinga na ye ba conseiller Marcel Bilomba bazali ba conseiller Ablavi Eboma ba conseiller bali ebele na présidence oyo pe bali compétent o ba ko sala msala pona ko fan de sa philosophie à mettre na biso ya peuple d'abord ba mettre yango en pratique. En parlant de peuple d'abord mokonzi mboka aza ko se journée kuna na est malgré ba multiples occupations akenda zonga mais balobi base penza donc est ba senga ya aye likambo mote ya mokonzi mboka na Paul Kagame ça fait débat. Naebisaka Abino na micro oyo Fachi c'est un homme de parole. Il a promis la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui la gratuité de l'enseignement elle li kambo toko beta sous cette toko douter nangote. Elle est réalité. Alaka kibiso na campagne électorale une fois élu président de la République, il va installer l'état-major na est et mboka na biso ezali territoire ezali convoité na ba voisins. Lelo Mokonzamboka, ça fait 2 semaines, 3 semaines déjà. Oh Mokonzamboka, Ali na Est. Ali na kuna lagi na population ba sinistré ya Goma, aso lagi na bango lagi na. Tento ba kafani ne kuna kaka So iti kimi ko sinda kozonga. Mais ba dipo na bazo ganga na teva kende Est. Siko za kuna siko ba mo lukazo so afani ne kuna. Mais bo lukwa kinini? Qui a s'installer?
Problème, c'est là qui était le chef de l'État qui n'a s'est installé. Les gens n'avaient pas bien compris les choses. Tant que n'a installé l'état-major, c'est-à-dire par là, qui a installé Kimia. Qui est bandé qu'on a vu sur Este, il y a Beni, il y a Ituri, il y a Massissi, il y a Mahagi, il y a Rutshuru. Bazala na Kimia. Nebiso na kichi sa toaka na Kimia. Lelo moni soit disant journaliste investigation, investigation na bonge kenda kaka mabe. Lelo ba lo belo côté zéro mort ba lo baté. Batu ba ko fasu na Benita. Depuis mon konzamboka alikuna. Kimia ne kotika la libela. Moni ba soldat ba ye ba koyemba maloba fati maloba na télévision ya nagilengo réalité puis c'est les en communication bato ba koloba maloba wana ngoloba nini ba ont annoncé biso nini qu'est-ce qui va se passer. Fati c'est un homme de parole. Ali Moto Maloba, quand il dit une chose, il tient à sa parole, il tient à ses paroles. C'est un homme de parole, Fati. C'est un homme de parole. Il n'est pas comme l'autre là, si vous ne croyez pas à mes œuvres, croyez quand même à mes actes. Oh, il n'a rien laissé comme acte. Fati aye na mboka au parti kaba empreinte. Vrai si Sabidimbo yaki Kabila yaki Kabila yaki Fati et elle Fati. Pour Fati la okende atiki Bidimbo atiki Musala si Fati tanga okende atika Sabidimbo. Alors ça comme manda moko non? Maman, Fati d'abord pour votre information, Fati a un mandat na mission. Alors ça mission moko non? Mission mandat boyebe à 50. Mission c'est quoi la gatoebi commission ici la tête. Oh. Yo qui était député na biso FDC Marambalobi. À 5 élections 2025 ezanga. Maintenant mon konzamboka ko lobaki mto remplacer aux ala moi si ça veut dire. Non, il a proposé, il a supposé que moto a remplacé un homme de parole comme il a dit et il va réaliser 2023 il y aura élection et une élection là il y a tout postuler et puis on va voir qui va donc Fati c'est la carte Jonker, la carte qui gagne. Parce que moi pour 2023 élection c'est lui-même qui l'a dit. C'est tout ce qui est mon lobby bon c'est que vraiment il faut se réaliser. Élection 2023 nulle part et comment il y a la constitution que l'élection en 2023. Ah bon? Le chef de l'État va respecter la constitution qui est la règle du jeu. Et l'élection dit quoi? Il va respecter la constitution. La constitution dit quoi? Il va respecter la constitution dit que les élections il y aura lieu en 2023. Non, c'est pas 5 ans. À 5 ans moins 2 ans. Comment? Moins 2 ans. Il y a FCC cash. Mais c'est 500 Oh, 500. Et botanine. Toi là, gouvernement ya ba fainéant. Gouvernement FCC cash. Gouvernement ba fainéant ko banda na tête nango. Oui, le poto ba gouvernement ba wario. Le mon konzambo kazi majorité union sacrée. Yango ba ko lo ba ki ba jip na mon konzambo ka pena pesi bateau. Ne ba rappeler pot de vin qu'on a na li France. Ba député ba ko isaki mabunda balaki 500. To ba député union sacrée ba 500. Parce que c'est une catégorie et ça bien été. Mais 500 du pays ana même Fayulu Muzitu bato batika kuna bazo ba jeep. Akozwa jeep, il est député national. Fayulu. Akozwa maza député quoi ba député nyonso. Na okito lobini. Fayulu sa député. Bongo za kanani. Akozwa jeep. Akozwa azala droit na ya jeep. Mais alela ki ba pine ba tobola ki ba pine. Mais okazo yango azwa jeep asika na ba pina sika. Fayulu alela ki ba pine wat. Pine na ngai babi mokonzamboka okimawa. Mon frère et ami compagnon de lutte au chef de l'État le baga le 24 janvier soldat du peuple Martin Fayulu Madidi. Azana droit ya jeep, mais il est député Eli Alukunga. Azana droit ya jeep. Muzitu Eli Akikwiti. Ali na droit ya jeep. Mais Ali député national. Ceux qui peuvent comme au ba pesa pena ba sénateur même sénateur arana kinga kati mutafanda na quarantaine. Et Kabila, ebi makamba quarantaine biso to wewe ngolo Kabila banda quarantaine kala. Kabila azara déjà 500 mètres na biso. Akenda kuna na suka na kinga kati. Il aura aussi droit à une jeep les jours et comme en Sénat. Vraiment. Il est sénateur. Oh, yeli ngolo la Kabila na Sénat. Hein? Tolé na gouvernement ya ba fainéant. Bayaka bureau 9h. Lorsque tu as ba wario, ba guerrier,
On a économie, biloko faut quitter. Biloko soso, 17 $. Les guerriers de l'économie nationale. Ah, maman liva mouté, maman bemoko, maman oyo na habité, maman. Ah, maman live. Et là qu'on a égal ou ana soki ni noana. Ah, son beloko il y a $5 à tek là-bas, tout $48 que bala bakalinga ba congolais. Papa, maman, les FCC, ils sont déjà déboulonnés. Les latas basangani 4 proposition, c'est juste une proposition. Les latas basangani Fayulu, Muzitu, Kabila, Katumbi, bango tout basali bloc ba fata fachi to gagner to beta bango tout. Oui. Ata basangani nde ba sangana na ba kindaka butu ata basangani. C'est-à-dire que nous rencontre Kabila, Muzitu, Fayulu, et c'est vrai? Il n'y a pas de fumée sans feu. Hein? Voilà, pour bricoler, quand on a écarté, on a sur la jeep. Ma ipeninga na rapamba te balon la banali sur la jizela na to solo na makamba jeep. Moto moka comédie abinaka ka maka kumbwa ba pesa ka jeep. Batu ba mona corruption te. Na 2003 ba député ya transition après ça ne situe. Bazora ba jeep Nissan X-Trail, ce n'était pas la corruption. En 2006, les députés ont reçu le Jeep marque Nissan Patrol. Ce n'était pas la corruption. En 2011, ils ont reçu des Prado TX. Ce n'était pas la corruption. Dans ces pays, les médecins ont bel et bien reçu le Jeep. Et corruption, les professeurs d'université ont aussi reçu le Jeep à leur part. Ce n'était pas la corruption. Les joueurs de léopard, Bazoba Jeep. Personne n'avait parlé. Les officiers généraux, bazo ba jeep fortunaire. Wana tozo bande. Wana motalo bande. Mo konza bangalo bakeno un cadeau du président. Non. Tolo kana député na moko député Eliezer Tamomwamba. O bako katza crédit. Ba tout nepe na top Congo. O ayebi montant ni bako kat ndenge bako bando katela te. Na lobby hein. Ozo monter ka tata bana munoko zo beta. Na lobby hein. Il y a pas une réalité. Président de la République Enda Fanda Pakarabwe. Et puis que le Parlement a ses survivre c'est suite à la volonté du chef de l'État. Non, chef de l'État dans le Parlement n'a pas de là. Le chef de l'État il peut se réveiller de ces 4 matins à l'heure actuelle à dissoudre l'Assemblée nationale. Tous les députés on en a parti de Mbosso, tous les députés ont chômé. Il a ses pouvoirs. À quoi dissoudre l'Assemblée nationale? Député au Baboï n'a pas encore sur Jeep. Baboïté, Zali Bagé Bossa là-bas, bazo se moquer na peuple. Baboïté. Ezanine. Même tant au Kabila alaka. Député non surtout à Jeep. Député Moussa Rananda Gouté. Habité na mbongo ana Jeep comme ça crédit na zora ramba moko mbongo et sunganga na somba ndako. Aboyi Jeep. Ba ale belé Bagé Kisengi. To yebi bango? Tous les députés ont le droit à Jeep. Na moto à combinaison, mutama boki wana moto à sekaka na auto seka. Ali na droit à Jeep. Oh, wana. Yo mto ebi. Ali na droit à Jeep. TBA radio te. Et bon babi eza radio. Yebi moto wana te sekaka wana comédien wana ba comme en Assemblée nationale. Donc l'Assemblée nationale on a ba député ba seki ba yaba. On a ba député ba comédien. Oh. Assemblée nationale, on a ba député ba comédien. Ba député ba sumbi de na nganda. Pour baby que 2023 so babi maponome ya ba obima na bango te. Tout le monde maman Agnès Chebea na fils Bazana déjà na Kinshasa depuis quelques jours. Ayaki a juste occupé prix et puis dossier alors que non dossier on a il faut ba lu kapena moto ali acteur ya liwa ya mbai na 10 ans passés. Natika la une minute de silence pour la mémoire de Floribert Chebea, combattant de la démocratie et de la liberté. Paix à son âme. Nous encourageons la veuve Chebea, Ali Mogote, veuve Rossi, veuve Armatungulu, veuve Chebea, na ba victime nyonso Fidèle Bazana, oui. Ba victime nyonso, ba Thérèse Kapangala, ba Isen Ngandou, ba Deshade, le criminel est connu et il est avec nous. Il sera arrêté. Criminel à Batona nyonso ali.
Ali, le criminel est connu. Général Banda kota soki nzela mai soki nzela zamba kuna mona na raté. Ba rezoyer aller pas. Allez voir Banda vanda dossier saka yé pas sala ki na ba avocat, yé pas sala ki jusque là. État de droit mutako échappant to kozwa bato wana nyonso. Molo. Puza makale tondi kunati. Ba tongi ba pavio sika kunati. Tozok bakisa bato wana na omona puza makala nde ebi na makala. So boti mwana, oya posa mwana yeko la français. Tindega na pavio caméra za wili ba konga za oli lunga tangu pe ba shadari ba okende pona mamba kamwe na sapo tangu pe ba boshai ba Rolanda Kabila mwana yeko la français kana couloir wana. Oui, couloir wana ya prison wana pavillon 8 hein. Place bato wana bali. Oh, nazo sepela makasi. Po, omane bato tu batambola, place na bango yali na makala. Bato bokonza 18 ans. Bavomisi ba poche, ba mabenga. Lelo yo. État de droit. Tozongisa makambo nyonso dans les rails. Et bah comment nous menacer l'état de droit? On ne peut pas nous intimider. Et où t'as qui wap? Na batete la siège peut perdre. On ne peut pas nous intimider. Na benga ki emei. Coup sur coup. Ba fini maman na zongisa maman na tala peut perdre enseignement et la biso. Tala peut perdre. To ebisa ki bango bakuna. Je bataki tembe ba Kongo bazwa ki wap. Na fleuve Congo te. A luka na je be mettre na je ratali pa yaka. Nous ne sommes pas là pour le règlement des comptes. Mais oyo to asala ki mabe na justice. Justice c'est quoi? Pour le bien, ils ont règlement des comptes. Tant que vous allez en opposition, vous allez à l'aise. Vous bimi bana pour revendiquer le songolo pakala, vous avez na badon na bino. Mais comme na ngambo la mon ka ba réclamer les cambats, ba ina ba on ça pas depuis ba réclamer loi, il y a ma position électorale. Et comme il problème mingi ba kangi ba ngoti le nom ba bimité. La mouka ozolo bela oi bazala ki wana 12 personnes on a mon n'a parlé. Moi j'étais là ce jour-là au palais du peuple. Est-ce que lorsqu'on parle de l'opposition, tala le peuple sera boyi likambo. Au moins la politique. Lorsque vous ne disposez pas la majorité au niveau des institutions, il faut recourir à la majorité populaire. Parce que la mouka azana ni la majorité institutionnelle, ni la majorité populaire. La majorité populaire, c'est quoi? C'est le peuple. Martin Fayulu prétend avoir gagné les élections. Mais après ça, il y a dans la bateau va voter que lobby ville morte mtabimate. Sur il a gagné l'élection. Après ça, il a lancé un mot d'ordre de ville morte. Martin Fayulu, il a gagné les élections. Les autres, on a des distractions. Peuple congolais sera boya kilo ana ya seni. Angazela te babinge po na mboka on a 2015. To boya ka loi électorale article 8 o ba conditionner élection en recensement. To boya autre bimaka na nzela sans couleur politique. Moi j'étais dans la rue pour dire non papa ki ngalo bala lingala. Bana kini toyoki. Papa ki ngalo lobisa lingala. To lobisa papa ki ngalo lingala. Ba lobisa bati lingala so bana makasi. Batiki l'Eleki na parle dans l'Assemblée nationale, na Sénat, l'oué comme une phase et qui est na promulgation et puis va publier dans le journal officiel. Quand balobera na combat peuple au balobelaga peuple on ba mona na raté ou tonini. Kotanga komba bati si bat ba ko tuna pe mituna pona yo pe bi de nenga ndali kamba bati lukwebo abeti de abeti mokonza mboka mbata na mokongo parce que mokonza mboka kuna lobi bato atanga comme basena ça veut dire que non il n'était pas d'accord c'était pas quitté batu lukwebo on est mbata beti mbata mokongo tika kidongolo miso. Le professeur Batu Lukwebo, il est parmi les Congolais les plus heureux et actuel régime. C'est lui qui refuse de livrer les gens devant la justice. Non, la décision n'est pas unilatérale. La décision, elle est multilatérale. Donc, il y a tout ébélé. La plénière, elle est souveraine. Et elle était que Batinda au Lobake. Il est pour rien. Acharnement contre Bati, il est pas Badongolo Miso. Elle est Badongolo Miso. Professeur Modeste Bati, Ali parmi Batu Oyo,
baza ba plus heureux à régime actuel pour nini ba dédoubler qui est parti grâce à état de droit de bazongisi na ba droit na ye siko yanga komi bongo bokomo lo ba ti liko ba à protéger non ce qui est dépend de na ba ti liko c'est un papa logique papa sacré ndeto benga kaye c'est un papa sacré ce qui cette décision ezaki ko dépendre seul na ba ti liko ndenge na ebe na ba logique na ye il n'allait pas hésiter de livrer matata tampon à la justice ngongane ko kaya nini IGF pensa musana mais IGF depuis kala to c'est là que aya na Sénat oh mais ils ont ya malé mais ça pas aya kuna tu es bien que oya na Sénat oya ndetanga zalaka ministre oya na Sénat ako enquêter ni tanga zalaka ministre ako enquêter ni bon matata tampon ba landeza rapport ya nini dossier Buganga Lonza Gérard Mbongo yebi dossier nino bati lukobo o a cité dans quel dossier OK faut IGF ya alandela une fois ministre plan une fois ministre économie ministre travail siko yebi sanga ma bati tuna na IGF bati lukobo à l'époque ministre économie il a stabilisé l'économie nationale alagi nde omoni problème à Kabila alagi nini moto alagi mabe omoni train moto so ali mabe nyonso aloko mutu elaki Kabila batika bato nyonso pourquoi matata polo ezo mata bako shina ramba babigisa awo mukwata Kabila mukwata lengela lokwa Kabila la Peter Kazadi bimana mo Peter Kazadi mutu to ko lenga na mokilo lokwa Kabila azate mutu atika boko na pete sanki makile tanga mutu ko protéger ba bien na bo moto na yali Kabila tika boko na pete to botola emboka oyo to botola e que Kabila il est temps po ngai na ebisaka bino soki ba imposera biso Shadari na mboko na ngana vivre ce soir te na 3 places Selemba on se leto exil nakutana na Alberto Mubiai na fanda kuna po selena ngana zala ero na nécropole Selemba we on ngana zala kuna na makala po Shadari alinga sala te na mboko Shadari balabala anga mona pendaka un mois successif va marche habitro c'est toi non Kabila vous avez lui en erreur non je dois laisser anga c'est même pas une semaine moment mon kolwana nde toala soteka kaka Shadari Ramazani Emmanuel Eli président de la République kaka na minute wana kaka na minute Shadari alingasa po biso tout yebi élection zaki 2 personnes Fayulu na Etienne na Fachi tebi que Fayulu mwana na biso ako gagner biso to sala soda de peuple to pesa yango na limité na IDPS mindele ngo baloba banani mindele ngo bakana bakombete mindele baloba ye mtabimaka mindele na ignorer ne mindele nani yo tala na TVT na tala na TV mindele komba mindele ngo nani nationalité mindele ngo nani mindele ni na loba ke Fayulu abimaka dossier caché et que ça vraiment bien té comme on a et que ça la Fayulu so linga bima président na mboko phase la ta 2001 on le binini Fayulu président na mboko 2001 c'est que on a aussi le père de mère ils a sauté et bon Fayulu a problème à père de mère on a comme il dit ma paix Fayulu Madidi c'est un Congolais OK. Oh, c'est un vrai Congolais, soldat du peuple. Bah, mais m'a fait une erreur. Mouzu t'a reconnu via opposition té via gaz et oignon. Et moi, Mouzu t'a bimé en marche. Fayulu a soldat du peuple à mon terrain. Mouzu t'a dans mon bureau. Opposition à ça, là, point de presse, ça. Combien d'opposition à ça, là, point de presse, neuf lisanga bonganga. Nous, force acquise au changement. Nous dénonçons. Et ça, là, Kabila ni. Kabila zao lenga ndeso to bimina balabala. Kanyama, esprit de mort. Wala bazo ba mbata kuna so to ana nzela ba ike na nzela. Tu na fait na ngazaklit. Ako bisoli sola ba mbata ba gifle. Pia! Avec imbuta, yo imbuta yaka. O tokuza ki marche la balonga na boya ki na ngai me batola ba mayele mingi. Ba bige to kana régime information. Kimbuta oyebito ebite to marché lobby. To seigne autorisation te to yeka ko yebisa yo lobby to ça na marche to bimi na nzela esprit de mort abimi to c'est résistance beta avancer to bimi Kabila dégage
Kabila bien te musuta ko musuta mesa na via champagne na ko kango te na mila champagne na ko kate musuta ko ka loko ana te failo ko kokane maza sku souffla za ye moko failo fak azana na batu azana ba ana base solidité bato bakonzima kokufa na ye penge pembeni te kotanga bato wana te kotanga bato te baba banyama monga mike bakoka résistance te na terrain yo tika makelela wana ba ebi lo basala tant to na mouvement citoyen to sali événement action à 30 personnes to bi on a reçu échec à mobilisation. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut provoquer les policiers, créer arrestation, créer base. C'est ça ce que ces gens-là sont en train de faire. Nani babilo guanat. Basali babi to sali mpiaka. To aussi action bo te photo lukato to sala base. O kabila ba provoquer policier. Yo policier yo, muso sa kangi policier na nzoto. Luka arrestation. To ba kanga ba tsela type ona tselo boko be. Papa kei pena régime fachipe ataba kangi obongo bakanyo na 12h na 13h tikai et puis bakanyo na kalufungola jour ala bakangi vena ngai nani welo ba PCJ gâteau pizza batuni yo sina kasha kongolia pizza zo pizza kamataji bomela ale tika bako bokende. C'est la démocratie. Tout ça pour ça bloc bon. Biso tem sa bango ko ba marché ngana te mana balaba na pesa bango ba jiba mai pour na renforcer bango. Bazana ba résistante. Ta bala ba ba na pour ça te ba résistant ba résistance sans résistance. Ezala ezate. Faut pas bando créer na solaire ko kanga to comme qui vers la fin ba signaler biso ngongé koki. Faut pas bando na ko créer ba résistant. Le roi ba biso. Ba banda ko créer ba résistant ko abino. Un vrai combattant. To ba petit bon. Je le kanina. Son nga simata avançaka. Ils sont abattus. Avancez. Là, c'est la résistance. C'est un résistant qui l'a raté. Avance. On avance. Quand il m'a chargé, je suis là devant vous, monsieur, tuez-moi. Abattu tout. Moi, j'avance. Tout doit avancer. Dis-toi comment parler du peuple. Pendant le salut électoral et relégaté. Mais ça, on va m'acasser. Balaba les ati. Balaba les ati. Jour à la va profiter de l'actualité. Va récupérer action pour la décision ya ngobila ya ba transport ba tout moko va récupérer situation mais ils ont été réduits réduire bango la poussière donc ba commis même pas premièrerie parce que population ba kozilanga ils ont mettu na batindi vraiment maman rachu la caramel mais quand un peu kolobela parce que non le problème est nini que troisième vague tozanango na début ya émission na présentaki ba condoléances ya bato wana bakufaki bakufi na ba covid troisième vague tozanango mwana mai yebela kashne respectera mabeko bakonzi kande ba biki 12h 22h zana palais respecter la distanciation sociale matano na kataka mais kashne mona loka simbité pourquoi ongoblenga meka anga créer soulèvement populaire ngobila faites attention. Kinshasa a yumbité. Aux avenanga, tu as eu une décision, il faut avoir un bureau d'études pour étudier. Il y a libosé Simbaka Panini, Zando est confiné, Zando est okanga, la classe baraki na ba palais, ba université zaki fermée, ba église zaki fermée. Si on a ministre et le roi l'engesi et aussi pourquoi ba il faut pas dire ba activité ça, ba faut pas dire cop. Et ba faut pas dire cop. Ngai moko pona longwa lemba na ya victoire na futa 10 000 francs. Donc vous voyez, donc ça peut faire un ngobi. Les policiers ko kanga batu modèle wa. Les policiers ba remis ko dépasser ba bord ba ordre mal donné. Mo konzalo ba boya robibwe. So kangi mutu. Ezate ko bete bambata. Policier ba kisi infraction moko gifle. Ah ba biso ba kangi yo là tu caches 10 000 francs. Mais policier ba kisi infraction ya gifle. Wa mena kangi yo pe. Aux îles gifle intimidation, parce que Mugu, au lieu de 10 000 francs, balio 60 000. Or, la police a gagné Moutaïbi Moutouchombo. Général Kasson, général Amouli, contrôlé par Polimama Nao. Et ça, c'est que Nana n'a pas les chenga, n'a pas tout le monde, n'a pas pelé, maman va côté Libson n'a pas l'air. Oh, couvre-feu, ça l'interdiction, il y a circuler. So na quelque part na fani na na palais na katsa lupa na zo na mupepe na ba mulungi ope ba kini ba banda ko ba belge ba tsikela biso mulungi nyonso fozo ka mupepe libanda siko ko fanda boy distanciation sociale ba pekisi ba koteka masanga te ba pekisi banganda ba kangi banganda sombi oke ba na palais na ngo problème te
osombi te ba elo ba pekisi ndeke komela wana donc bana mai to resto to sana biso ka mbere za pona bien na biso la police face à un rôle moko pédagogique faire voir les gens les dangers to za nango liboso que so ba je me bona ta cache ne za ka ndebolo ba side ali tifami battre la pincée déroulée bosa nango te ba yanke ba bien ngo bana poto tu ba bien ngo nde betiza za ka ndemo na covid malade za mais moi cache ne moi, j'ai des désinfectants, distanciation sociale pour ne pas éviter de contaminer déjà parce que vague est très dangereux que plus qu'avant. Un mot de la fin, je salue les Congolais en général partout où vous êtes. Merci Nabino oh bon encourage à combat, mais trop le mbaté, bon soutenir ngaka na mabondeli pour badongolo miso, balingi ba bike moi na zo ba bosolo mingi, azo revesaka biso. Bami ko utiliser ka bato ko fa de buka mutoma kamati tali ko fa bambi akimi oui je on a zuli ko fite mutuma zo lo balanga yo finga ka vie moi zanga kombo so ke ka moto aka uko moto aka na bakuluna mingi nda tinda ka bakuluna wana to ko mene ba ke to ko reverser so ke ali moto wana donc si bana Congo bozaka rester vigilant le Congo nous appartient tous tozaka na mboko moko kaka photo bundela kaka nde tolobaka oyo ezo kabola biso eleka oyo ezo sangisa biso oyo ezo sangisa biso eza Congo totika motema mabe totika koinana tolinga mboka